JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonique mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi balo baba linga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil na ya malonga o ezo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto yokabote. Mbote na balandinyoso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe fidélité oyo opesaka soda na bino ya mikili. Bande kona kosenga na ba oyo ezali mbala liboso bomona soda ya poto bolanda ngai boyoka ngai to s'abonner na chaîne na biso eza ya biso na bino nyonso na kombo ya JDK Mopao TV. Ko s'abonner za kanango ofele. Tant d'ozali ko s'abonner to penser pe ko tiaka ba j'aime puisque ba j'aime et gonflaka émission. To ça la ba commentaire et puis surtout to yeba ko partager émission parce que émission oyo ya lelo eza motuya eza émission ya pasi ya biso nyonso ba patriotes et compatriotes congolais. Lelo naza kolobela ba congolais nyonso partout bozali surtout oyo ya diaspora oyo boza na facilité ya ko loba ya ko sala des missions ya ko partager des missions ya ko propager ba nouvelles. Bandeko na ngai lelo naeka ko beta sete kolobela pasi oyo eza na motema par rapport ya ba image naza na yango ba image na monaki ba vidéo naza na yango ba témoignage ya ndeko na biso lobaki en tout cas ezo sala pasi na motema komona que lelo dans un pays démocratique qui lelo ba injustice ezakaka moi-même ministre abanda ko na sens unique to panzin zela to lexi premier ministre aleki to monique dans 10 minutes suite à premier ministre zongi na major chef à sécurité premier ministre ba yena ye ba ya kangi collègue na biso wana ya roulage kabe ya senda bakangi ye batie na kati ya jiba bandi ko beta ye bake na ye vers auditorat à partir auditorat akufi kuna lobi na ba 19 heures akufeli ko auditorat siko bazue bembe bake na ngona morga kankokolo na micho ebembe sana morga kankokolo na morga kankokolo na komba major wa kende ki ne bembe wana eza na morga kankombo ne pesa wana na morga kankokolo mwana mboka ou asalelaka mboka agent de l'ordre policier roulage na kombo ya Fiston Sende Kabeya auté kotika biso semaine dernière auti ko kufa bandeko na ngai avant que na mulai na muzindo na ndenge ya kufeli na ba circonstances o ya kufeli na ordinala di boso ko beta siete na ba congolais to ko sala YouTube plein, TikTok plein, les réseaux sociaux plein, na buzoba, ya grâce mbizi, na bossalité ya grâce mbizi, to repese importance na babiloko ezanga tina, to lobela makambo ezanga nango tina, ba mafinga, barando, to mona mikolo yo, barando, batwa obunda tina barando, ba congolais ba komo bunda tina poto pona rando. Makambo ya soni communauté ya ndenge nini alors bandeko na ngai tokote komona dernièrement bana biso 8 na commune ya Selembao na ebite Kimbantseke ou Selembao na ebisute na banzi Kimbantseke baote ko kufa po baliaki loso empoisonné soi-disant voisine na mpanzi achaki poison na mafuta oya pesaki bana balia na loso yango bomaki bana biso 8 mais
kotala na période yango kaka ezalaki makambo ya Grace Mbizi oyo ezalaki plus important tobosani oyo ya biso moko na Congo ti lelo mutu alobela makambo ya bana na biso aza te tolobaki yango likolo na koyi kokosa bino te elobamaki mwa likolo mais totelemela yango ndenge totelemelaki ya Grace Mbizi eza te totelemela yango ndenge totelemelaki ya mwana biso Alexandra oyo akufaki na Canada eza te totelemela yango ndenge totelemeli lelo makambo ya Jibe Mpiana mpona mwana na ye Océane Mpiana eza te. Alors lelo oyo koti eza matière bandeko na matière oyo totelemela yango tolobela yango to epanzana po l'État congolais azwa conscience ba impunité esila il faut ko sanctionner bandeko na ngai bokomisela ngai vidéo oyo na bakonzi ministre ya justice amona vidéo oyo président de la République chef de l'État chef suprême commandant suprême des armées amona vidéo oyo ayoka pasi oyo eza na biso bana tozolela papa na biso akei soki na lobi papa na biso akei ezali papa oyo atiki mpe bana na mwasi c'est-à-dire que azali kaka compatriote congolais agent de l'État oyo asala na kati ya armée ya FARDC. Alors bacongolais partout tozali tomeka mpe lelo otelemela matière oyo ekwa kozwa ampleur mpona baoyo baparticipaki na torture en réunion violence en réunion bakoka kozala sanctionné. Alors banani batorturé policier roulage Fiston Sende Kabeya kaka bacompère na ye c'est-à-dire bacollègue na ye ya travail eza makambo ya pasi na mawa na soni toyebi biso surtout que na monde mobimba na mokili oyo badérapage ezalaka mabe ezalaka kasi mabe nini oyo bokoki koyebomela moninga na bino policier moninga na bino collègue ya travail. Alors nalingi na rappeler na bacongolais roulage na biso policier Fiston Sende Kabeya a bomi mutu te afingaki mutu te atongi mpe mutu te abotoli mbongo ya mutu te akangi mpe mutu te kasi akufi en plein service na musala oyo apona po asala pona kobatela ekolo tolobaka na lingana na biso tolobaka mampinga c'est-à-dire que musala na ye ezali ya kobongisa nzela mpona bato baleka azali roulage kasi bandeko na ngai akufi ndenge nini na olinga kozala molai te mpo bokoka kopartage video oyo na bainformation naza na yango ezalaki na cortège ya première ministre oyo azali chef du gouvernement na kombo ya madame Judith Suminwa Tuluka azali kosala déplacement na cortège na ye na kati ya cortège na ye azalaki na service na ye ya sécurité ya major moko na kati na otanga kombo te mais na bandi kombo na ye eyebani déjà na Congo. Alors bazwi sens interdit oto bengi na lopoto kaka ndenge lobamaka sens unique, c'est-à-dire que na makambo naza na yango awa oyo elobama na Congo ezali ba makambo oyo ezali pasi na mawa komona que lelo moto azali ko respecter eloko moko na Congo azati. Alors nalingi avant na kene musika na lo bana eloko oyo président Félix Antoine Tshisekedi aloba interdiction aux officiels de rouler à sens unique. Ngaite mnalobiango ezali oyo président Félix Antoine Tshisekedi tanga ju pouvoir na ye apesaki meeting de na 2021 alobi à cause ya ba
embouteillage na Congo elekaki mingi parce que ba officiel bazali soi-disant tout est permis. Yango babimisaki décret oyo yemoko madame la première ministre ayaki ko appuyer décret wana a publié yango pona ko pekisa officiel nyonso mokonzi nyonso aza na droite ya kozwa sens interdit sens unique pona cortège na ye pona passage na ye pona intérêt na ye ezaki interdit ba pekisa. Alors nalingi natangela bino mwa muke bolimbisa ngai natangela bino mwa muke makambo nini oyo ezali na décret oyo elobamaki. Suite aux difficultés de circulation routière à Kinshasa et pour faire face aux embouteillages, Félix Antoine Tshisekedi instruit le gouvernement de mettre en place une campagne de civisme routier. Tous les véhicules sont interdits de rouler à sens contraire, y compris les officiels. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, a, lors du Conseil des ministres le vendredi 8 octobre 2021, appelé les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, ainsi que tous les autres cadres de la République à prêcher par l'exemple, pas dans le respect du code de la route. Il a de ce fait encouragé l'initiative de la coordination pour le changement de mentalité. Cette structure rattachée à la présidence de la République. Voilà, bandeko nangai. Et loko oyo, roulage nabiso, policier nabiso, Kabeya, fiston Sende Kabeya asalaki, tango moni cortège, ya premier ministre Ezoya na sens interdit, oyo yemoko premier ministre apekisa. Premier ministre apekisa par décret oyo abimisaki tango jaki pouvoir na ye na initiative ya président de la République. Mais yemoko a respecté te à sens inverse, sens interdit. Yango eloko oyo roulage fiston Sende Kabeya a telemelaki. Mais le roi mukonzi aka mukonzi ba fongoleli ye nzela aleki na sens interdit, sens unique. Bakei 10 minutes après kozonga na bango bazozonga kaka na nzela wana kaka baza kozongela cortège et telemi major oyo azali na service ya sécurité ya premier ministre apesi mitindo bakanga roulage fiston Sende Kabeya tout simplement parce que à s'opposaki na musala na ye que nul n'est au-dessus de la loi. Et à la première ministre, et à la ministre, et à la députée, et à la nani mokonzi, à la droite, ya ko bafoué loi. Tout simplement, il loko oya lobaki yangwana. Major apesi ordre bakangaye, et bakangiye, bache na jeep, kaka wana pembeni, babandi ko betaye. Na baninga na ye ba compère na ye baninga na ye ba soldat ba policier babandi ko betaye ba beti o benga na torture violence en réunion et surtout ce qui est plus grave non assistance à personne en danger. Fiston Sende Kabeya n'a rien fait de mal. Alega kosa musala na ye. Nenge ba sengela kaya saila. Abuki mibe kote. Ayibite. Afingite. Azo respecté kaka oyo ba pesa ki ya sala. Mais malheureusement, dans na mboka moko mwana mokonzi
akotaka boloko te, mwana mokonzi akufaka nzala te, mokonzi akotaka boloko te, mokonzi akufaka nzala te, mokonzi aza au-dessus ya loi. Bazui roulage wana, donc Fiston Sende Kabeya, ba kenaye na auditorat. Ba komine kuna, ba continue nkuba. Nkuba, torture ya kosakana te. Fiston Sende Kabeya, roulage na biso, innocent, akati motema na 19h. Kaka major oyo apesaki mitindo, azui corps, bake otika ngo na morgue ya Kankokolo. Bandeko na ngai, eloko na yekoloba, non assistance à personne en danger. Alors, tolobite, soldat ya poto, alobite ke premier ministre abomi. Soldat ya poto alobite ke major abomi. Kasi soldat ya poto yekoloba ke cortège ya la première ministre mte causé liwaya roulage. Soki ba respectaki mibeko, bango bazali ba exemple ya liboso ya premier rang ya kobanda ko respecter mibeko ya mboka. Soki ba respectaki mibeko ya mboka, roulage alina kufati. Et puis na yina beta moi c'était mbangu na premier ministre na biso oyo jusqu'à présent asali interview mon côté, asali déclaration mon côté na liwaya simple citoyen, simple agent ndenge biso do swaka bango. Ministre rôle na ezali tango yoki ke roulage na nzela na ye alekaki akufaki po babetaki ye na songo likambo. Akoyoko zo ba nouvelle, akoyoko luka kuta na famille, akoyoko luka kobengisa madame na bana baya po ba expliquer bango que tala likambo ndenge elekeli boye. Situation oyo eza en cours ya enquête. Mais jusqu'à présent, la première ministre, chef du gouvernement, silence total. Jusqu'à présent, major, silence total. Alors, communiquer tout ça na corps police, na corps armé, il y a, je pense que commandant mon tout ça l'a communiqué. Alors que pour l'instant, ba Congolais baza na kimia, ba kota na polémique te, ba yoka te, parce que mort ya policier roulage, ezali ndenge tozoyoka te, ndenge tozoloba te, ezana ba circonstances mosusu oyo ezana na ba enquête, ba oluka ba yeba nini elekaki. Mais tozana témoignage ya collègue ya Fiston Sende Kabeya ozaki sur place, o a témoigné que na ba vidéo awa na nyonso o vous en a besoin ya vidéo ya torture na violence na mona violence ya boyete bandeko na ngai ba congolais na muninga na bino moko boza ko sala violence ya boye mais na ba rwandais bozo kokate ba policier na ba rwandais bozo kokate mais tala ndenge bosali muninga na bino bokena eti na kufa ya onto kosenga justice pona Fiston Sende Kabeya. Justice, il faut salama. Bao bazali likolo ya makambo wana il faut baleka na tribunal. Il y a grande instance, il faut baleka samba. Alors, communiquer on le bindeng wana pona nini parce que ezali ko étouffer likambo parce que na likambo wana premier ministre za na kati. Puisque à cause ya cortège na ye ememi liwa ya Fiston Sende Kabeya. Alors ba Congolais tout tika nanu ba buzoba na ba réseaux sociaux, tout manana na makambo ya Grace Mbizi, tout manana na makambo ya JB Mpiana. Toko tape oyo lisolo ya ndeko na biso pona ko soutenir mwasi na ye na bana na ye oyo batikali ba orphelin ka toloba. Parce que mwasi na ya tikali orpheline ya mobali na ye, bana
orphelin, ya papa na bango. Ça fait très mal. Na boyité, na oya JB, il y a eu aussi mort. Océane Piana. Tolobeli. Parce que, na oya JB, preuve mokezate, que JB a sali mabe, JB a bomi montou. Mais toyebi que ezaki accident, oye le kaki na ville ya verte Saint-Denis, na 77, na Seine-et-Marne, en France. Mais jusqu'à présent, preuve mokezate, oyo nini et bomisi, mwana wana, ce que zali JB Piana, ce que zali accident, ce que zali mokano ya Nzambe. Mais oyo ya fiston Sende Kabeya ezali ba preuve ezali, c'est-à-dire que collègue na ye ya musala ozaki sur place a témoigné ndenge bakangi et le pourquoi bakangaki parce que a s'opposaki kaka na sens interdit ya cortège ya la première ministre na biso madame Judith Suminwa Tuluka. Bandeko na ngai bato wana nyonso il faut baleka la justice parce que la première dame en fait la première ministre ya mboka il faut ayeba commandant na ye ya sécurité na ye donc major na ye ya sécurité ya service ya sécurité na ye apesa ye mitindo nini tokobenga yango dérapage moko volontaire puisque mabe oyo bakangeli ye eyebani te jusqu'à présent mais liwa na ye eyebani liwa na ye emonani na miso ya bato. Alors il faut que justifier liwa na ye na miso ya famille na ye ya mwasi na ye na bana na ye. L'État congolais doit faire son travail. Nga na yobetaka sete na ba diaspora yobeta sete na ba congolais nyonso ya mokili oyo botelemela likambo yo esunga pe epesa pe mo exemple to mona ndenge to temela ba makambo oyo ezanga nango tina lelo pe to temeli likambo ezaka quand même na tina to meka kusunga papa na biso atiki mwasi na bana justice ezala faite. Loi est pour tous. La justice aussi doit être pour tous. Donc, mon temps vous avez au-dessus à loi Zate. Alors, Premier ministre, na major na la sécurité, il faut pas répondre na liwa ya fiston Sende Kabeya ou azalika policier roulage avant de ça musala na ye. Donc, normalement, il faut qu'on s'occupe d'aba obsèque naie à 100% par l'État et en plus de ça, il faut qu'on décore puisque à Koufi en plein service. Nabanzi bandeko nanga bolandi ngai one koloba ezali pasi na motema nga nazokoka te po musala oyo eza musala ya pasi. Tozali na mpona kobatela peuple. Alors na comprendre te ba compare na yo baninga na yo bandeko na musala bakende ko torturer yo na violence yo na monaki ninga zo ba coup de pied ba ko bete na ba bâton na ba mabaya na ba mais faut mona ba coup de pied à lui mais ndeko ko bika ta ko survivre te ndeko mona mupanzi ko ta gangi ya bibi boko bomaye ti ba bomiye. Alors il faut qu'on s'explique liwana. Et il faut des condamnations et des sanctions. Parce que mon tour zali auteur ya likambwana number 1 ya liboso zali maman ministre na biso, première ministre na biso et puis tokena commandement ya sécurité na ye ya major oyo atinda ki bakanga ye et puis tokena ba mbolo oyo bazoba ya ba policier oyo ba bomi muninga na bango. Alors on a reçu awa pour les moulaï mingi te pour na méchana na kanda ya komona gouvernement oyo neza kotambola population oyo neza ko kende mboka oyo na niveau zo kendele eza yango te na suki awa bandeko na ngai justice na lobi bien justice constant mutamba il faut ko telemela makambo yo justice pona liwa ya fiston Sende Kabeya roulage simple ondeka kosala musala na ye asengi na ye loko moko te alobeli kaka oyo opesa ki ye otinda ki ye asalaka na musala na ye.
tant ba osenga ba mbongo bako sa ba tracasserie na population bo fekisa bango batikaki kasi wana osa musana ye mais ba yeba bomiye na musana ye asali mabe moko te abomi moto te afingi premier ministre te afingi commandant te afingi général moko te afingi major te afingi ba collègue na yete eloko moko te ba bomi ka pona asopozaki na liloba na yeke ba jouissance interdit ezali interdit na loi eloko ba bomeli yango wana na suki awa bandeko na ngai to partager émission to komi na prochaine émission ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.